kati na ye na wana pe tozana kondima ete nyonso ekobima awa monguna azali pele na biso ekotaki biso tozali kozwa bokonzi kotelemela misala na ye nyonso oyo ya distraction oyo koyaka kozongisa makanisi na ndako nalaki yango na kombo na Yesu Kristo ezala nile sans effet tika mosali na yo wana azali kotelema biso tozali dispose matoi na biso molimo mosantu asimbi yango motema na biso molimo mosantu asimbi yango nyonso ekoleka awa eleka pamba te kasi ekota ngoma na mitema na biso toyambi mosali na yo lesengo na kombo na Yesu Kristo oyo azali nkolo mpe mobikisi na biso lingomba tolobi amen. Amen. Tena mesa wakaka ya kotelema bali babandi ko batika likaka ya kobanda tango papa na biso azeleka tobete likolo Yesu maboko makasi. Shalom Église. L'église maboko makasi. Nani mokonzi? Yes. Nalobaki kaka soki bato baji ba enveloppe bakokima. Ebele bosekaki. Naza na réseau to na réseau. Eza na bato ebele balingaka makambo ya ope. Bande kosepelaka te na nsima. Ofandaka liboso. Amen. Botika bakiti ya liboso po elele. Bande kolinga na liboso. Oyo atosaka nde Nzambe asalaka nini? Amen. Amen. Yami na biso ya tongo na lelo. Bocha miteme epai na Nzambe. Tuna ndeko yo tsaka muteme epai na. Epa mbali na yo. Tanga ozwilo mbanda obebani. Haleluya. Amen. Bachaka mutema na mobali. Bocha pe mutema na mwasi. Ndeka yo kufa lelo pa. Pa wili. Elelate. Ezala ngomaka. Maîtresse mon bon magasin. Tiens bien le bien-aimé, landa matia na biso na bokebi makasi. Boche like pa yanza, yanza. Soko soche like na yo pa ina batu bien-aimé, obaye mokilio. Amen. Osoche like na yo pa ya batu okolemba. Nga Israël, cheke like pa ina. Attends, il y a un nom papa Israël, a dos c'est le point, on se fait le pas. Son nom la côté le pas, on a été, on est là dima. Exact. On le balai, le beau changer ballon. Allô. Là, ça va si la mobile soit bien avant qu'on fasse le pas, on va besoin de moyen, c'est le mika. Alléluia. Alors, c'est le côté à celle le mika dans mon oncle. Mais tant qu'on y a son coup, ben de quoi il mal le pas. C'est liga dans ça. Ce que c'est liga dans pas dans Zambé, ça pas continuer à t'amener. Aussi, nous avons Marc chapitre 11, on a verset 20, c'est la verset 6. Nous avons Yesu azoya, n'a pas yéku na yebi rebe, tu as vu solo malamu ya nzete ya vita. Bible lobi, amoni nzete wana na makasa na ngoya kitoko ebele. Mais Yesu masi aza na posa kaka azombo. Bateya kabisa ngo tango nyonso. Tango akomi akuti nzete kitoko bambumeza te, apamela ki nzete wana pe aleki. Sima bikolo Bible lobi, tango baso zonga. Baye ko liba tamba na moko nzeto Yesu apambelaki ekauki. Nde batuni Yesu. Oh! Monte. Tala nzeto yo lobaki na makambo na ngo esali nini ekokisa. Nde Yesu na sanzo lobani soki botie kaka mitema na bino to eliki na Nzambe, Yesu bokosenge usala nini ekokisa. Nda papa na Israeli na zaka na kondima ya makasi. Na sana kondima ya ngomoni Nzamba sa elaka ngai. Na beta katolo teke ona za prophète kudanga la salate. Alléluia. Na ministère nga kola pesinga na zepa évangéliste mais kati na ministère okola sana makabasala ni achia. Na sana elika ke soki na lobi likambo nga na kosala ngo ata na za na mbongo te ekokisa. Bible même osala belika ba biso ke ndenge sa boy yo so banga. Ata mi le pola, ata mi le bukana yo, ato sala defo, zalaka nelika kengana kobala la kombo na ye na Yesu. Haleluya bana sana. Eloko eleki kondima esate, eloko eleki elika esate, elika na yo na Nzambe, elika na patro mokite. Alokola hana, mesa ebele elika sesi, yesila. Neti ngaso ta na Nzambe. Na Nzambe ko tumala montagne na bomoto.
Kana kotelema na famille. Alléluia. Na kotelema te même na quartier, même na bato batanga na kotelema te. Mais na koma kotelema pona nzambe, pona saka na elikia. Ta na koti ko sambela sika na nzambe, ngabe pona bana kote, na bana kote ya. Ezalaki bakalisho na saki katela ya. Na yango, nzambe pa salili, apesi ngai. Pona cheki na cheli, elikia. Yupe elikia, na likamoza lina yango. Ko bungi sa makalisho na yo. Amete so abo makasi. Nazone kati na église koyela kanga Israélite. Koyela papa lemite, koyela mama Jacquite. Mais yela nzambe. Petit alika na yo pa ya nani? Ya nzambe. C'est que soko to teli kana pa ya nzambe. Nyo soko sai na nzambe ko sani. Apesa yo. Alléluia na nzambe. Ngana sana kana kondima pena lika kondima oyo, yo ko sana nangu. C'est que Pierre dans baya ibisi Yesu emotei. Tala zeto yo pomole ke sali nini? Ekauki. Même yo ko saka capable ya koloba na mai kauka mai pesa nini? Ekauki. O saka capable ya koloba ke yo longwa pesa nini? Elongwa c'est que lokale ikondima esate. Tango ya kale église yeba ko esa na pouvoir ya ko so akati sika oyo pouvoir liboso ezali ma loba na nzambe soki yo sui yango o ti yango kadre misala ko bina ko na pouvoir esengeli bato babanga kayo baso banga nsoso yo te baso banga moli bona sapo esakatira yo. Alléluia bana nzambe ya moni Yesu ebisi Pierre soki basala kondima ebele basala kondima ezali badala ya église yango balobaka ya kobala professeur balobaka yo moni bala eza final esala bato ebele kutalingani ya bala te ngaso ezali babandi ya mokili na obala te po kobala eza bacharge. Alléluia bana nzambe tala eza bacharge. Okoza lopesa no mabonga wetina tongo bona fa ikomi na pokote kisafu. Alléluia. Basala biso bakaliki lebele. Okofona na ndako yo pesi mwa par exemple ata 15,000 ya wenzo bikete kwa na pese so mona ko tinga na mbo. Bebele ko mpe mungu ekoki. Asi saka ko eza na po. Alléluia bana sape. Mais soki no tseli liki ana yo pa ina sape. Kuna utika yote. Osaka pable même na kasi na milieu ça na bato bele baso banga na Israël baso banga pe yo mais yo yeba kate bakomi ko banga yo ta ba kamarano saka na bako kala leo mosala bako kate siko betre soma baba kasi to songi na mama lika alobi na biso babo Yesu alobi na ye alobi na baye ko na ye botia mitema na nzambe na alobi na bino ya solo soki moto alobi na ngomba oyo longwa kende ngombe ko sani to saya est-ce que yo tcheke liga na nzambe tuno moninga o tcheke liga na nzambe esa na bato bele baso tcheke liga na nzambe te yango baso souffrir nzambe so ya mono sa muta ba tout au sa ilote mama nyo so saka tresiko papa nyo so saka tresiko elenge mobile c'est elite ke lika mo so luko sa ni o soutien petre so boba tanto battre l'église katresika mwana ka Daniel o sazali wande ko tuela ba bi papa to so mona place eza place ma be e ko progresser na fwande kimia na yo kansa sambe même le to ko ka tesi ko ko église lupango be milimo be bane ko koya bato basaba yebi moto mukuse moko bane ko mimao alelo bana sambe kile lo babogera kabiso bambongo ngwa bana lia kama mkola bazo bwa lisote bwa lisusu bona sote likia nani na sambe bambongo baso bwa yani ko lukaso mona mokia sweet sacrifice pe bana onzamba pambola bakata bazanga mobuliso bakuti bongo balokota te papa to moni sta insta ngabo tika wana na kolia mwanyo bedre sema boko makasi elika na kesa epa nani ya sambe balobike papa soki to che église ko progresser te bokine ki kola senga bi na pandika ninga bi jamais samba penga musala place e progresser te pona ni to ko che église e bangi saka bato même na marana pas même desa to ko mana niveau ezali alio bana sambe ko banga te chelike na sambe ndena soloba Yesu so yebisa pe biso tosala na elikia soko sana elikia bato bele ba ko banga yo basota bino mwana mobali oto yebela ka eboye te ndo mona ka bato ba bungisa elikia soki amoni mutu a progresser loka liboso yebena to mona kaneta simbi amen ngape amona mbuya ba mona bi mona okata soki te atiki ya kobika te yawa kosala ke mutu wana abika seke Yesu Masia so la kisaba yekoli po atalisa bango
même nzete eza capable ya kotosa bino po bino ntango nasalaki yo napesi yo pouvoir ya biloko nyonso meza na bato ebele biloko ekoma bakomande yo te mpe ekoma bakomande yo kozanga te mpe motema ekoma yo mpasi ebiso ndako alia na te mpe place meza na biteko yo oza na te mpe te eza na biteko te eza ngolu te betele yesu maboko bakasi meza na bato ebele babungisa elikya na bango ngana sana congélateur te yo kasi congélateur nyonso batyango bayameli mosusu banda somba ata likolo akwisa pamba batyango te bana nzambe sia elikya na oyo ozali na yango yesu azoyebisa bango lobi atango oyebisi nzete oyo ekosala nini totelemi biso nyonso. Marc chapitre 11 verset 20 alobi na biso na lombango tanga nao na français kuna mikro ezebele tobandi na 11:45 alleluya kobeta libango te. Marc 11 bana na 20 Totanga na mukanda na Marc chapitre 11 verset 20. Yesu kina 20 Totangi na kombo na Yesu. Le matin, en passant, les disciples vers le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre se rappela ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde le figuier que tu as mis à sécher. 22. Jésus prit la parole et leur dit: ayez la foi en Dieu. Parole du Seigneur. tofandi alléluia bana nzambe ye azalaki deja oyekoli oyo mpe azalaki mayele ataki azalaki mokolo eloko liboso Pierre azalaki na baduti ndenge yo mpoza na baduti eza na bato ebele bielembe baza na baduti kati na eglise oyo eza na bato ebele baza na baduti kati na vision oyo nazwa biso bielembe soki oza na baduti ozwa te eloko oyeli awa mais soki oza na kondima okozwa mpe bakobakisila yo mpe ekolanda oyo ya kolanda. Mama na mwana nga la joie to témoigner awa tomela ye na quartier oyo alleluya tomela ye na quartier oyo ti ozomona bato ebele bazo ya l'église oyo mingi baza bato ya misika te baza bato ya quartier ya liboso mpo bato baya ifo batala comportement na yo mpe batala soki oza ya nzambe ntango baye alobi nini ntongo etani ntango bazalaki koleka lisusu na nzela bamoni nzete ya vigi ekauki ntina misisa mpe Pierre akanisi makambo elekaki alobi na Yesu motei tala nzete oyo opesaki etumbu ekauki nyonso. Pierre nazwa biso eloko liboso kopanga keloko moko te kati na bomoi na yo ata obstacle moko eyeli oyo ya makasi kopanga te tia deja eliki osozi yango ata bazoseka ata bazofinga ata bazokritike ata bazoloba yo tiakaka eliki nayebisa bana nanga nzambe akosunga biso tokozwaka bainstrument pambe miyina nini me na eliki totiaki nzambe asali nini apesi biso nazoyesa bana nanga tokokisa 50 te boyoka na voyage alleluya na bandaki koloba mpo nazotia eliki na bi nzambe asunga ti tokokisa 2 ans tobandoleka ata na media me sana bato ebele bazalaki na baduti me nzambe ekosala ngolu ata na batefe na biso okoma kosuka me na mwa youtube akotala mokili mobili abetela somako makasi seke nazana na kiti makolo na okotango na mokoko alleluya abetela somako makasi wana eza bastratégie ntango so okota na mokoko te bazabi moto oyo tomoni asali nini asimbi nzoki eza bastratégie nazana elike na mikolo eza koya tokoprogese na banai na bayepe basala elikya petrese mabo makasi apambola bato babeti maboko seke bato nyonso baza na elikya te tokoprogese na bango na eglise oyo baye baza na baduti bakotikala kaka na se bien Pierre azalaki kondima teke nzete kokokawa eza na bato bele tilelo bandimaka te Israele azali mosali ya nzambe nga nakotaki 3 jours na lete na melema ite eske nzambe ayebisa yeka yoyebi yango alelo bana nzambe ekufeli kaka na motema mekola biisraeli kota mabondelo na yo moko te na bana na oyo eglise bayoka likambo ya nzala tuna mwisi ezala bafrere na basere moto ayaki
Tule mutasaini. Akota mabonde liye. Yebo mutaliaka badimi na mabo. Orke kokota mabonde li, isa kokolisa molimo pesa kokolisa kondima. Tangu yo bandi kokota mabonde li, osaka pable ya kolobele loko nyose singile tosa. Million biso tosa na wesa millier, et singile tosa la distraction te, et singile batu moko tomi pesa na nzambe. Nzamba pambola pena bana ngaya mike ya karicho ata wambuli ya kabiso me, nzamba sunga bino. Osomona ba priere bana mike bikolo bakendaka te. Papa biso bakamasa pa to bananga ka ya Israel wala example lino kwa. Yo sana kondimi. Ochenge lige pa yana. Yo kana se. Alo biboy. Pe soki atie tembete kasi ndima na motema moko te ekosala mandenge olobi. Pomo mesani soki nzambe alaki yo likambo ou bien yo moko. Neti ngalo kana se liga bige ekolo. Journée alobi tie sila. Likamona sana ngopose sala nini? Ekokisa, ekosala. Ken nzambe ngane balobi ke na kobota mwana mobile. Na sala elike ke sina boti mwana mobile. Yo somona mutala semte ma ndoke de kilo. Nzamba sa mutu ifo chake le preuve. Ifo chaka nzambe le preuve. Ifo chaka nzambe le preuve. Ndapa pana bino na chaka nzambe le preuve. Mama na bino ebi. Eba mangabe na sanzo ifo boy. Yelo ka yebi ngalo bakatro okipete tanga omola ka fani nie. Nasana mbongo na ndako tembe nasana elike kusana nini ekokisa. Esala mutu musu asante na ndeko na poto te malobi ke mbulu ezo sila tenga la soke. Pona li bibelobi soko tie liki a deja na nzambe. Likambo sana ngona posa yeba deja ke sali nini eso sui yango deja. Alebi oba na nzambe. Seka likambo so luka yebi sa nzambe na sali nini esi na sui yango. Me eloko esala kakati na biso ba na nzambe distraction na badut. Asota la yake na ukausante ndenge Isa matu bazo are mutala telebina tamuna na bafumu. Alléluia. Nzambe kwa selo salelikia. Est-ce que ça lelikia? Amen. OK bena na kilo papa basa kibasa semba yo termina carte. Dala. Boko témoigner ngai Israël na sala kala kondima. Ndena li kondimo yo ekota kapeka tina bilo bien be. Boko taka la monene na Nzambe. Sala kondima. Mutazana sasa mtema sombi kilo, 4 kilo. Kolo yoro baki mwasi kombana Israel kozala. Te kiyo kombo udiwa wa. Dala sombi 4 kilo nga yango. Na sombi basana nga yango. Ane otie banda kule telefona bo na bota. Amen. Alléluia. Ofando so beta na turo bikolo mabele yango na komelisa nani. Oso beta so Pendant les 23 wana ezalaka dimanche. Bandana moya koya su église te alelendi mwana ndeko na nga akufi na zaki pete. Ayekaka lele kundila ngai mwana naza na mbongo te. Nalobi na bango naza pe na eloko te na ape musika. Koto pe na yaki makambo. Na be na leki na mututu wana. Alobi ya so de pambongo na atonzando yanga bikampe pesa ye. Na zaina ata na eloko te. Mena ndimika. Baye ba pesi senga ndola ba vision kina nga tiki ngata na suka. Badimisi ko wana sai ba kundo kundinga bibo malamu. Naendo so. Na ba na susu ba bengi ngai. O kende kuno kote mwana azobala makambo benanti bango kote na za na ta. Kuna kota apegi. Koto be anga ka sambi na ba poko na kolala kana. Na komiti vraiment nzambe Sara aboti mapasa enke badimaki jeudi badimi bana bazala bango kitoko bazali bien bazali na nda yango na komiti nzambe. C'était la bonne maman,